mutumu tazana esengo ndenge jani akei donc to raisonner biso tout baptiste to longola mamofinga to longola eloko wana to tia vraiment kimia na mboka mamofinga to bwaka ngo. Oh mon Dieu. Jacare Bangango eza kombo ya ngando. Ngando wana natango kalamendele bayaki na bwengo ka bazo futisa papa. OK. Doto bazo futisa papa. Ça fait un message en bien, ça message en bien ba bayoka. Alongol makolo na ye peuple bazo souffrir bazo futa ba dura bazo futa ba mbongo. Onga José de Londres yaka umeki yo kuti pesa ntena porno misi. Aga ni la Londres na respecta anga ya bi ke beta ke aza mutute. Oh sobe ayebi michuri apeta ka forme. Moi ndo gosse que parents on a bandal donc bandal quand les ans depuis Rwanda pour nous finir ngo za jemukie ce que tu le bipena que tout barré bango ba aussi là ba guerre on est guerre politique ça place richesse mboka na biso ifanda des places bambo ya biso na mundele na ba police mais na boye concurrence royale na musana je na côté spi pour on va dire le bes attaquer qui n'est telemi nyawa ni shike qui n'est telemi Kyo beta siko na kangingolo na ba poli na ye alinga kima aïe on a bon ma image on a salité on a finga ba mumu boya routine ka. Venham ver séries, que venham ver émission. Monde entier, Gemidor TV, Bodore Yango. Gemidor TV, Balobi et Longo Libiso, n'a pas si tu vas là. Tu sens qu'il place à côté de l'image à ma lame, place à côté de la théâtre à ma lame, film à lame, événement, boy. Gemidor TV, moi j'adore. Nazo Dore Yango, le qu'on adorera. Metunanga, Gemidor TV, pour s'abonner, pour s'adhérer, pour vous aller de suite. Gemidor TV, n'adorez. Gemidor TV, et l'andabiso tina banda. Todos os angolanos que em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Gemidor TV. Bonjour, bon dia. Ça dépend place où vous allez. Na pesi vino mbote ebele, na ebike bolingaka émission na bino ya kitoko makasi les œuvres na kati ya Gemidor TV. Na pesi bambote na ngai epai ya boss Deo Nzinga na kati ya Suisse na pesi bambote bisiko zali émission na biso ya lelo batu bazotuna toza wapi leto ebisa ebino biso na kati ya Angola esi na lati déjà bendele ya mboka na kati ya Angola na otambola na tous les 18 provinces bisika nyonso bandeko na bino bazali nga na Rolanda bango. Parce que Gemidor TV a pesi déjà makambo na ye atie ba moyen na ye en jeu pour na ngai donc na minute on na Luanda te pour na kopesa bino déjà information na kati ya Luanda te na kati ya province ya Bengo précisément na kati ya Kashitu na kati ya Kashitu soki muto na kati ya Kashitu ba yebi ba comprendre déjà na zapa ya nani yango wana na profiter kopesa ba mbote ebele epai ya président Carlos Massamba. Mon papa Carlos Massamba na pesi yo bambote na yo na pesi bambote na bato nyonso balingaka Gemidor na sengi ka bosa abonné et ça la bien na pesi bambote epai ya Serge Bwana Solution papa Solution na pesi yo bambote na yo na pesi mbote epai ya Mosolo Alonga Nzala femme d'affaires
femme d'affaires balobi moto aleki yo aza te merci toza awa na kashitu naza wapi naza panani naza epai ya star na bino moko bobunga ekala mais asepelisa mokili asepelisa mokili asala makambo ya bien bato balanda ye ingénieur Mulumba bisiko ozali nayebi ke obalance po nazwa invité na nga esala mpe kitoko mbote papa bondia ya normal naye vraiment oloko na kati ya mboko nga na olokoka na kombo ya bebe santé bato bayebisanga o saudi mais saudi yango wana kaka saudi oka saudi ezaka santé ya so ka kuma saudi do batuninga deja donc boni santé utani kombola ngai asko na ngole koma saudi so pesi papa saudi eko ya kombo meta janga bato baokamwa ndenge nini tokutai na yo po bato ebele baya na Luanda baluka na kati ya Luanda oza te mais biso toyei kodécouvrir yo na province oyo betela biso na omwa lisolo na yo na kati ya mboko ndenge nini ose retrouva awa ya bon soki na kini yebika ndenge la kitoko toki pena na kati ya bengo donc kolonga kini koya ba bengo zaika na kati ba voyage yeboye omona ba père omona ba ndeko omona ba mère leki bungo pombwe obwa kana ba nord mais okompe awa moi contre temps que bon na reculer nan tient un peu avant la famille je peux te vendre kibu to vendre pe comme on faire en tout cas na bengo mukibi pe yebi kubolela Rwanda te mais ya Rwanda c'est pas bien sur Rwanda zo mais vie ya bien ça na vana mana kibi na bengo aza ngalaise pour biso to tourner ba film yo yebi ndeze iraka surtout nga kuta ba te be na mouvement mais non aucun depuis na place wana nga kaka opesanga mwa structure na yo na kati ya bengo awa osalaka nini po bato mpe bayeba oza na bato ebele ya tina bengo wana aza na bato ebele ya nde tomoni wana bengo betela biso na mwa histoire ya bengo bengo eza province nini eloko nini yo ozosala na mboka oyo estce osali famille na yo awa bon ana bengo biso bato bateka osanta osaba filme osate ba filme pe idéal vision on pe ali na kata te ya ko ba vision ba plan ba projet pesa ya makasi mais la minute on avant na bengo na osa pe ko susu na osa ba biolo biolo za ba nzingi za ba pop mo kaka ozosala ko awa santé azaipe na ba chauffeur azai na ba tibelebele donc vie ndenge ezalaka kaka so epesami yo mpe na mboka wana epesami so epesami te olongo esusu donc tolobaka ke awa na bengo oza na o alaise ete azanga alaise nanga mpe na alaise azanga alaise bino mobomoni ete eza na alaise mama mpe azali balifanto mpe baza si fanto azali bana bazali osantiki te bazokoévolue bien bon bandeko bino olanda bébé santé oyo awa tobengaka ye saudi eza kaka santé alobi aza na ye bien mais tolingi tozonga mwa mokie biso toyebaka yo na kati ya groupe nouvelle loyenge maître pai yo ozalaki parmi bafils unique donc bafils chéri oyo soko bamoni yo ata bamoni yo na mwa distance na nsima seke papa azali so bamoni papa liboso seke yo oza wana na nsima ngape nazali ndenge bato banda omona jani epai ya vengadios ndenge soko nazalaki bébé santé pavé maître pai mangwao que ton âme repose ape mopai akufaki déjà donc souci nezaka ti lelo akufaki mais tomona ata sortie médiatique na yo te tomona te non eza baquestion bato bayebisi nga na pose yo ke komona yo koloba ata liloba moko mpona papa ndenge ezalaka projet nini boza nango mpona nini atako un jour okita esi okini te kobima na yo donc bato baotuna makambo wana tu parce que wana azangi papa na yo père na ngai ntangoda ye soki toalai awa toyina mwa bacontre tobika nde baquarantaine yango ezalaki mwa kobima eza te donc eza kofenda ta baquarantaine ezalaki pena mabe mpona kobima ezalaki bloke
Nazo y peut autant te avec ces journalistes sur la bino boya. OK. Donc la peine nazali na kisasa. La junior team tout ba ça libanda mboka. Junior team international. Soka zalaki ayepanga ya zunga pe interview zalaki pété. OK. Yo mo itiki yo tango yo raisonnabilité fona mona fité. On masolo jani po biso tutoza tona makata. Donc nazole la jani mais vision na biso na mouvement notre pas ndeko tshanga pe na mutembo. Pour bébé santé azaki na kombo ya makasi na kati ya mouvement. So otali bo vie mondweri yepesa kufa que ton nom repose après. Otali bo esobe. Kisita. José de Londres. Tali goto la dinzongo esobe. Ngwana ba biro. Nzongo tali ba Willy Mambo ba sans faute. Bando vivre ndeli na vena biso José de Londres muta forme na kati ya mouvement na ambiance ni bando le kawana pona ebika fa ndo bude batutu te duna na bude batutu me keba aibeke keba mituri na forme kumekate mituri ndo ya mabese mituri yanduki yanduki raisonner à latinine donc moi beke te ba manie matami na nzoto ayebi ke mituri za mutakanda na forme na tika mo pété donc bandi forme banda kala pour teka tombola vana kota et pas mettre pas teka tombola na bele la pe tombola na donc na banda wa kote wana simana yo kota mo OK sikoyo nouvelle lo yenge chic choc lo yenge guerre yango siko place ndena lito vandela no yango guerre ngo banda o le kandenge nini guerre wone komaki na tamo boye penake omoni ekiri ya venga do se fandi bino l'équipe boye beaucoup de mission guerre dans nzela mbote za mbote kutia lega ke wenge ya BCBG maison mère biso bamango bakabwani na venga dios kuna pe bango pe bakabwani. Donc guerre moi ya polémique qui sont unis Zakari ba sur yebisa yo na ba Serge Kayembe. Donc l'émission guerre wana na zaki pena ki na 4 sono mo pena ki émission pa Zakari mbanga danger na zo pese la pena. Anga bivinga do cité ba motel mangba unde. OK. Mais concurrence mo ko royal yo finga te. Zele pena biso ya propre. Mais est-ce que na katwana vous avez bien ba pire yo azane kuna mais ezanga kati ne chana za kipiri ngai. OK. Chana za kipiri ngai. Bashogun bagi wa pire. Mais na boye concurrence royale. Na musana so na côté speed. Pour bon bagi le bes attaquer. Kine telemi nyewa yeshike. Kine telemi. Kyo beta siko nakangi ngolo nabapoli na ye alinga kima ay émission batawana bengo dospa betelo ka chaber donc tu as pena na kata masolo tu souffrir to kembi tu travailler qui mais bon biso pe to bande kotala bino à l'époque tu as métier mais tout le monde pena que malgré concurrence wana ezaki mais ba koto ba bosser ça qui fait que bébé santé a voulu nabokela mutubu ya ngambo wana maladie mbasu communauté ezaki te ezaki pour retombola pe na biso ya mboka place wana vraiment ba félicitations ebele na musala obino bosalaki lelo na si bato ba otala yo bazo reconnaître yo na musala na ya kitoko siko na ngi na yeba Fechani to komisiko place ya Chani Fai relation na yo na yi après ba makambo wana nyoso po totali ba vidéo zo circuler bo tourner mais na ebi que avant bo tourner mo ba ranking ya groupe ezalaki na nzonzingi muteki osangisa bino lisusu tonde bon comme major zolo tout ça dedi atali habité futa banda banzonzingi batali boso contacta ke zaka biso major zolo tout ça dedi atali boso contacta ke zaka biso nouvelle loyenge atali pa biso azuzo ndambo atali pa venga dos pa azuzo ndambo ali to samana
tia yo kota suna salongo mondango zumona mabanda pe na biso zumona ayebi imwa yebi namoni nouvelle oyenge na chic shop oyenge ezali na mo famille on a landaki Shogun Shogun a petite histoire a petite na makambo to bando lekela bino bokuta na nzela boyo azo leka mo panzi ya posoki nini apesi bote ba opela to monaki a solo la ko Shogun a pesi bebe santé moto to monaki jani a pesi bebe santé moto les élèves na biso ngwa ko santé te wa leki o pa leki et a meti batango ya ko pesi kete mo polémique dosé to polipe bon to komusanga na pena banzunzingi to travailler fort pour na to banzunzingi bela ça la perdre na ngai ni to moni le kaone ça ba succès a zo perdre na nga to joyi na perdre ale ki masala ngai azana kin to beta loko ba chukuma beta loko ba chukuma bon jani azana debasi perdre ale ki bale perdre ebi bana ba mama ba ebanité ti suka na ngo ba yo papa kete wa mutu ba bana ai makila na ai histoire mo za kapela so no sel la biso analyse ya Johnny File ona you omona ye o détailler na zona ke yo za artiste o détailler ye pisa ina no ba qualité nini yo ba no mona pa na ye bon mona ma ezaki na ba qualité makasi ai musala au travail pedi azangi na polémique te au mona ale kana TV afinga jamais obiso nouvelle enge na ba na chic shop enge to kola ina vie ofinga mututé boaka loka bien eningisa mboka ke ofinga bien to kola ina benjirte akola ki bien asaki pena mwasi na ye na bana asaki pe vi na ye ayoke mikili ya nandenge opesa ba contre-temps nandenge molimo okende donc toloba mabete tokomisa mabete liwa muninga fe pesa biso ne passe et pesa biso leçon pesa biso passe bokende te pona ofinga kochola obo ebote liwa eza place ya passe mimi momiongo akufeli mobali azaka pe na passe mutu monte azana sengo ndenge jani akei donc to raisonner biso tout baptiste to longola mama ofinga to longola loko wana to cha vraiment kimia na mboka ambo ofinga to bwa kango ya po artiste afinga ate artiste sa musala ne mona netse pesa batu ndi ya mwana go. Merci beaucoup artiste ndi ase pesa rabatu Montréal Patrick Mulumba ngina mau côté makambo etali éclairage image na moni sengaluketo azawana de kaka star na biso azoloba donc nangina informer na batu oyo pe ba yebite corps ya ndeko na biso ya papa na biso Johnny File oyo tozobenga franco ya ba artiste comédien et komaki na butu ya lelo donc na butu ya lelo ndenge toza mokola lelo na butu nango corps et komaki artiste nyonso bakendaki vraiment ko yamba ye na aéroport na minute oyo nde tozoloba corps na ye ezali na ndako ya malili na kati ya cinquantenaire alors tokolala lundi kokunda ezali mardi mardi le 2 abato nyonso o ba yebaki te programme awa na Luanda eza tokutana wana na Kimbangu na junior na yebite président santé okoloba nini sur pona programme matanga oyo est-ce que oza au courant nango oyo oza na province mosusu biso pe na Luanda to na province mosusu est-ce que okozala ou bien ndenge nini te tozala po eza matanga kweli biso nga Patrick Mulumba benga ngai Patrick Mulumba kanga zolo makomba zo yango la zo ebisanga kifena zo yanga te pomete yaka bangelingeli banzinga nkuvu bayebi nzinga nkuvu na peso bambote na Kimbangu wana na peso bambote bele donc na ebise wanga bite pomete kwa Mulumba boya
c'est que j'ai ça dans kitoko nazaka na souci que je compte te okitapela na kin fa kana mona kitakin na matanga ya mtu ngai Janify na lele na ba fixas na lele na ba forme na lele na nyonso ya hizo mtu ngai donc Junior Timba organiser le cap Junior Timba makolo ONG omoni ONG Junior Timba asali ONG yango ONG Timba makolo ONG wana mtu ngai boye na kini na makala tuzaiki sika moko Junior Timba mwana makala Junior Timba zaina bande ko Chic Bill na États-Unis d'Amérique mukuse atalo donc so talengo tali yobiki opela bande ko santé Chic Bill yona ne kwa Junior Timba ebi donc tout ça ensemble Junior Timba pour appuyer on chef fait liboso fait mata yo mo foi bagete na zambe bebe santé tozakine na Rwanda na zakine na kashitu na bengo donc j'ai fait za la kitoko Papa Carlos Masamba bambote bele wana mtu nanga no sala gete santé loko twekeleka patanga na tangi santé koya na koyi mati kinga sobenga teni te donc zaka passe te obenga na ye azali na problème ya elefanto ya mwasi amata donc le deuxième journée na Paris talaka banda Hollande mamba elefanto fala mata ndezara kende pe mboka ya mondele ali ape frites Papa Carlos asali loko apumbusi mwana mwana kimikili osali bien vraiment na pesi sombote epai ya Nanette mon photo ya ba Nanette mosi ya pembe toujours combattu mais jamais abattu biso toza wana toujours babi musala oyo eza musala ya ko éduquer ma stopper saka message bato ba yebite bayoka oyo bazana posa donc eza place au finga bato te ko lexa bato ba finga ka ezola sa diminution omoni ba travail ndenge place to ke na makambango et comme on ba problème Jemidor TV merci et sengeka fallait oya Luanda pour tout le monde vraiment que makambango et bandi Jemidor TV oya biso ya papa Deo Nzinga azweli biso pena matériel ateli biso ba matériel obo mona ya kitoko eza wana na matanga ona Rolanda nyonso ebandeli tisuka to tala ngona Jemidor TV place yoza na pesio donc papa Deo Nzinga to pesio bambote en tout cas bato boye fallait bazalaka bato boye fallait encourager ma chaîne d'organisation Junior TV et loko ya encourager bato tout bazala ngo posa bo s'abonner massivement pour que chaîne yo luka bébé santé ti ana bengo donc c'est que courage na volonté wana donc c'est bien et c'est va boter belé va comme donc les chaînes yo va appuyer eza chaîne moko éducative so tu as ba problème to soit na libanda ya caméra so ki to komi bo soit caméra ba papa ba mama baza wana ba Hollanda biso fo ba yoka nini oyo tozoloba na yeba lisusu po to beti ya masolo ya Janify na ba programme tout mais tozongelo mwa moke na ndenga ya nini to tant to kota wana moni sini moko ya ngando voilà na moni ngando eza monument ya mboka oyo eza ngando ou bien comment bon ngando eza histoire moko munene na kati ya bengo eza histoire moko batu tu oyo bayebi bengo ngando wana mona ngando benga ka Jacare Bangango Jacare Bangango eza comme mutute non eza comme mutute oh mon dieu Jacare Bangango eza kombo ya ngando wana natango kala mindele bayaki na bwengo bazo futisa pako bazo futisa pako ngando message yango bien ba bayoka alongoli makolo na ye peuple bazo souffrir bazo futa ba duwa bazo futa ba mbongo na biso ngando pena longa na mai ayepe na bureau ya mondele amati avani na kiti alobi na yepe ofuta pako ngando alobi Mundele atali abi ifuna tika ofutisa bato yo pako événement isama na bengo ya ngwano kala kashitu eza symbole ya kati ya mboka na biso na kashitu wana bengo donc ngando tolobake yimta ko sauver mboka oyo ayefuta pako ba valoriser yepe voilà Mundele akima mais mboka oyo c'est que bangando bazali
mboka oyo mopaya bola tuka tokende sukwa na rio bakopekisa te komeka te mpo kodie bakolia yo mopaya sokolaka te na rio wana sokomeli ndongo oke kosokola ndeta balobaka mboka oyo nanu oya te soki oniati yango en tout cas foluka oyeba histoire tala histoire oyo toye koyoka awa na bengo na kati ya kashitu alobi na kati awa eza mboka ya ngando Jacare bangango donc ngando ya mayele donc ye asauva mboka na ye tala kaka ngando aki kosauve mboka na ye baofutisa paku ngando abima afuti paku afutaka ezalaka ya suka mpona peuple na ye lelo peuple baza libéré merci vraiment merci bakoko ya solo fo basalaka nde boye bakoko fo basalaka boye bakoko bakota na likambo ya este wana bakoma makaku bagorille bakanga ba M23 wana donc kolia bango omoni te bakoko so bakomi bagorille balion omoni teke ba M23 bakozala sute na mboka liloba nini okoloba mpona mboka na yo mpo kongo mpe aka na posa na yo nadi kobeti su makasi Patrick Mulumba ozomona makambo te Patrick Mulumba yebi o banzungu olamona ba grand prêtre balata mona bamikilia ba grand prêtre message ni okopesa mpona mboka évolution ya mboka Congo. En tout cas message na opesa mpona mboka ya Congo vraiment eloko esalaka mpasi mboka mokie lokola Rwanda abundisa Congo atanga mobutu etikala kosalama te ata poussière bokoki koyokanake te toke kobeta bana maboko tokobeta bango bongo na minduki eza guerre moko eza politique eza guerre moko politique mais peuple azosouffrir nanu tozwa te munduki moko ubi avion moko kene kufela bango na kati ya mboka na bango ubi bombi moko biso totindika na Rwanda nanu totindika te okomona bambila na biso bayeba komi tina frontière maintenant babeta te koya na Rwanda eza mokie Rwanda ya mokie loso tshongo na Rwanda okozongo lokola komi na makale leki munene Rwanda wana omona Rwanda komi na makale leki ona munene kitambo leki ona munene nayebi te so kompara ngona bandali Rwanda okosi kompara ngona bandali donc bandali kandi eza nde mpe Rwanda eza mpona kofina ngo eza je mokie soki tolobi mpenake tobare bango bakosila baguerre wana eza guerre politique eza place ya richesse ya mboka na biso efandaka nde place bamboyaka biso na mondele na bakonti olimbisanga bakonti na libo ya verité mosusu nde ezalelaka kaka mais esengeli mpe lobama mpo guerre wana ebetama nano te na namoni monduki te tinda nazo remercier président na biso ya mboka na idéologie na vision Fati Beton naza mpe na souci ya Congo ekende liboso bakomi na makala ezali na baprince te lusula mais ye asalisi yango bakonzi ebele baleka bakokango te mpo eza na gage to ebele donc eza na dépense ebele mais ye asalisi yango aza mpe na Fati Beton ya solo asali effort abengisi Jani ebembe ye mpena na kini place wana na ngai natuna yo kokoma na biso na mboka eloko ya liboso na sepeli komona yo sante kitoko ntango namoni mama alors soki mama aza ya bien na ndako seke nyonso mpe ezala kitoko kozwa sikoyo Fati Beton motema ya mama Denise Nyakero mutu asali tout corps ya les grands baoba na biso ekoma esu na mboka leloba nini okoloba mpona mama Denise Nyakero en tout cas mama Denise Nyakero Nzambe amona yo Nzambe amona yo apambola yo vision na ba projet na ba ONG ke liboso biso toza na balwanda mais so esengi ke tokita kinto okita oui que moi convite maman to ya pour travailler donc ça tobima na ba contre temps mususu ya kolobela te na télévision mais ce n'est rien coup de chapeau maman Nzambe apambola yo continue ka bongo to biki to linde ko na kimia po yo tie maboko utie volonté utie souci Nzambe abakisa mimi. Merci mama Denise Nyakero motema ya Fati Beton toujours na bolingo na yo babi ba art ndeza raboye eloko sali en tout cas
Nzambe apambola yo abakisela o lisusu ya mingi kotika te ezana ba artiste ya minene o basepelisa mboka na biso Congo bazala lisusu na Congo te bazali banda mboka bato peut-être babosana bango bato lokola ba bébé santé oyo aza artiste oyo asepelisa bato donc botala pe na kati ya Rwanda na tozana ba artiste ebele tozana ba papa ejoka tozana ba papa ejoka baza wana tozana ba president bidi baza wana tozana ba mama moyindo baza wana baza ebele ba mama ibanga baza wana papa takinga aza wana tozana ba artiste ya minene oyo lelo gouvernement faut soutenir bango mais awa na Rwanda baza bafandi na bango kaka nzambe en tout cas akotela la conservation mboka ba pesa bango vraiment ba zongisa bango esusu esengo wana biso pe ekosala biso bien président na moi déjà toujours kende malembe na kochite na émission na biso na éviter ma projet d'avenir na yo hein ba projet d'avenir na yo par rapport à tout le monde au travail mais eloko esala yo oza ba projet nini lobby okosala na art. En tout cas, ma projet Zali, ma projet Zembele, on a tourné ma film Moura Bébé Transit, on a fait ça en portugais. Tout ça, on a besoin de payer ma producteur, ma sponsor à ma casse, ou à mon équipe. Bébé Transit, on a le banc le français, tout le là. Il y a Bébé Transit, il y a le bébé roulage. Il y a Bébé roulage, donc communauté et Kébima, suite au tournant, aux années, la police. Dans ce producteur, moi, bien Azali. Un producteur il y a bien oyo akotsa mo ba moyen na ya moké et ça la peut bientôt jour to tourner film on a bébé transit et koloba bébé roulage donc bébé roulage donc ça dia elo mo ya kitoko asi ba otala na benga ba pré-traité po yana ba tumususu ba vanda aza ba moyen na ye mais alinga te ba mingi prêtre na benga ba pré-traité donc batu oyo ya bonne foi botala na makambo oyo bébé santé yeyo azobongisa film ya kitoko mais ba moyen de ezate osenga opesa bango opesa moi numéro pour ba robenga yo pe esala bien numéro penezali numéro na ngeza 00 244 94 40 55 55 77 bande lango 00 244 940 40 sous 55 77 na sir numéro ya bébé santé yango wana soko ozwi pété benga numéro na biso oyo eza sur place wana ozwa biso toyeba ndenge nini tokobongisa ba projet yango ndenge ezalaka kaka na beleli bino nyonso oyo boza na ba événement na bino oza na matanga oza na fête anniversaire libala tout oza mposa ya clip ya kitoko benga biso tokoya wana tokosala oyo nyonso yo kosenga biso esala biso très bien pour mosala na bino yango oyo matosi eza déjà ya kitoko Gemidor TV papa de Yonzinga kolemba te mosala si ebandaki kala mingi te tokopesa bino adresse na biso esika nini oyo bokoya na bureau na biso po esala bien profite pe kopesa bato oyo oza na bango mbote soki bazali esala bien. Ya Pedro Malesu Sam napesi bango tebele wana mutu na nga tutavaka na ye napesi baseda bato tu tutravaka na bango napesi bango tebele napesi bakomando place aza na mikili bango tebele et apesa bafetu bambote ebele na baser na otu bambote nayebi ke vision ba projet na biso eza ya makasi napesi mama Marci bambote ebele mama Tuta papa Bijou Mutimbimbi bambote ebele bapaster nyonso balingaka biso napesi bambote ebele bapaster David bambote ebele place eza nzamba batela. Merci Naïka Tourozonga sur après Matanga Junior Timba International Serge Bonne Solution Papa Carlos Massamba watu wa bureau bidibidi wanoza yanga kati munanga yanga ndeko awoti kaote mama ni mama États-Unis d'Amérique tozali
tozongela yo na mikolo ezoya mpona koyeba ndeni tokosolola baoyo nyonso wana mposa ya bebe sante bokoma bamessage mpo tokozongela ye oyo mpe aza na mituna mpo bato bamona okala batuna biso baquestion esala bien papa di tutala wana babosa ebele na Luanda wana moto makasi. Merci beaucoup. Tokomi pena na suka émission na biso na pesi bana ya Kabinda balobi to yaki Kabinda kasi to mona nete to yaki mission ya AR yango esala ke to mona na te mais tozoya wana kala mingi te ba boss ba patron nyonso ya mboka wana bobongama tozoya wana na bosanité Jérémy Pilar ya ba Jérémy na pesio bambote bisiko zali groupe les étoiles d'Afrique nous na pesimbote Mama Étoile Gabriel Bolembo Mama Top na pesibino bambote belé na bosanité kopesa Mama Claudine Mampuya Charlotte Mampuya Falon Ndala Jessica Love Falon Mapesa Jessica Rebecca Maria Niangi la pesio bambote Benedict Proposon na pesibino tout bambote na lingarabino famille Mbumba famille Mampuya famille Ndamba famille Mbenza bino tout na pesibino bambote tout mona na lesusu tout mona na ba o tout ba oluka libanga tout bobenga eza boulot bobenga et ça la bien merci naza na kashitu to lisaba pona ngonga tozonga lisu Luanda tosalela bino musala et kosala bien BBC disika ya sika motema ya Shako Denewade Ameka Denewade na peso pe bambote na yo bisiko zali pona mokolo lelo bisoto suki awa. Merci beaucoup. Vamos subir mais vamos tirar ainda foto aqui. Symbole ya mboka. Jakari bangangu ka Jakari bangangu. Izandao Jakari bangangu. Parce histoire ya bengo ezali yango Jakari bangangu. C'est le monument bacha. Nando wafutela batu wafutela batu paku. Afuta paku. Asova mboka. Asuva mboka mundela yo futsa watu mbongo. Meye ayeba yo kwa kufuta. Mundele bakima. Mundela kima chapua. Yoga Jakari. Ngando mnene. Papa Deo, non sa mamma bueno, come per Portogallo la gente, è tra un tempo. Non mi sa cosa la tia, Mamunu ngamelale, Wili museni mbongo, Mamunu ngamelale, Oh, Wili museni mbongo, Anga ye. Give geste, mambo. Sapi. Oh, so be ayebi mituri apeta ka forme asakana kate okosa no moni biloka misiki mazani na kini nakasa ngola mazo beta ba bloka Londres motema na ngai motondi na mawa motema oya ngai motema ya bilamba te o mawana ngai ya bozwi pete mawana ngai ya liloba yawe
nango na bomoi nanga apapa motema